Salle. Badi mukadi kobandela mwadi ba. Oh, sope nyama ngo sope ya chauffeur soki ndeni. Bana comprendre te. Ndenge mboka ifune. Papa, tout le monde dit Voilà, bandeko na biso butu komona image ya matanga bomoni ndenge nini koko mama tata mwasi oyo ya biso sele akundami ndenge nini matanga elekaki mais tozwaki ka ba image bomoni ba image ya basali image ya morgue na image ya village mais bozwi ba explication te abelaki nini ememie na liwa voilà et na yango le mieux placé ya kopesa bino explication eza moko ya bana na ye na kombo ya Pasteur Rémi voilà
mosali ya Nzambe aza awa na biso akopesa bino explication ndenge nini Maman Célia Boumsaki Molimo. Sans plus tarder, il fait son entrée et voilà, tout partager. Bonjour Moto Nzambe. Bonjour papa, bonne. Kinyeza. C'est peu le comment on a. Ngape local. Prenez place. Moto Nzambe tobengi yo pona bilili we uti koleka batu balingi bazwa explication ezalaki ndenge nini ebani ndenge nini po mama perdre molimo na ye. Et voilà. Merci pour la parole. Vraiment na sepeli d'abord pour na kobengi sangai. Na ya pour que Nathalie sabatu ndenge nini mama autotika biso. Vraiment. Nga zongisa molimo na ye. Mama tozalaki na ye, mama Ntsamba Ndundu, Célestine. Ka mama vraiment potokoma na toute année 2025 janvier mama de la kobela. Kotika janvier wana santé na yesu bien te. Donc tumekaki pe ko traiter ye ndenge zala kaka. Et pour munganga ngabino mama foko ta radio baye basokeza nini na Tiber. Tukendaki pe kuna na munganga pompe wana koti pe radio gloire au Seigneur mama zaki na maladie ya Tiber te. Abiki non azana diminution makila foison se makila ba renforcer pe mai. Vraiment. Alors nzamba songa ki biso bana isala ki tous les façons ya kolukani fiske pour que mama bazongi se makila. Bazongi se makila bazongi se pe na mai isali ke grand frère na ye Marie Minoko Remi abino nenga sali boy ko senga ki azale pa na ngai na quartier ki centre na bisala sika matanga ezalaki biso pe bana toyokana ki tobino eza mabete azande kona bino bozwa ebo vanda a récupérer la santé. OK. On a suppose alaki déjà vers février. On a février. Alors maman qui n'était pas oncle bani ko vanda na bango un bon peu babenga subo non ah tout le monde était changé pour renforcer sur le traitement. Si ego sala ki ba na ba max ya mama bino na moni na ngama bien fona na zonga na ngai anda kuna ngai pour tout le temps la kena kotala ye libota pe le kakaleka. Alors mama ni ko réclamer zonga na c'était mama fanda na mukie parce que avozana yo kimia kotala bokuno za yo moko za la isolé na ba mystique na ba mbwema ya bakoko. Tout à fait. Mais awa kosenga ki awa ile kuma makase zati fanda na yawa en avril côté avril qui sukota la ye mère alobi non papa ngara fona zonga na ça va tika kasi moi aussi là na début ya mai bongo kende. OK. Alors papa gloire mama kaka yebaki comme sinzela na ye parce que ko tungisa biso zonga kaka na résidence familiale côté na avril pena mama oh non papa bino bozo misanga ah na sebino na zonga na le 7 mai fona zonga le 7 mai fona zonga na ndako na ngai wana ezaki samedi parce que le 7 mai tombaki mercredi. Alors mercredi na nazalaki wana samedi le 3. OK. Na kasi mwa mke azaki mosali ya Nzambe abandaki ndpe église na ye. OK. Mama saleli Nzambe uta bomona na ye bien on vraiment très bien. Mama saleli Nzambe uta bomona na ye tiki mokolo na ye mama tiki Nzambe. OK. Mama kangama ki na Nzambe makasi. Donc c'est yene muta pesi biso ba fermissement. OK. Le biso to komba sa na Nzambe à travers maman. C'est ça. OK. Donc maman atiki Nzambe te ti atiki mokili. OK. To continuer na biso. Voilà. Alors nazalaki wana le 3 a insisté bibenga sœur na yo Tsamba aya kozwanga na zonga ndako. Wana abi le 7 mai azonga. Siko ezalaki le 3 alobi yebisa ya na yo aya le 5. Le 5 eza lundi. Pour le 4 eza dimanche, le 5 eza lundi. Ah maman, pourquoi on insiste babi non, ça n'est pas bien. Na biso na choité. Faut na obéir take maman na ngai. Alors na bengi sœur na bisser ou mettre sa souté lundi kindo tika mama kuna na kifuta. Alors sœur kayokaki ayepe lundi yango azui mama matina yepe kuna na kifuta. Lundi yango pe mbule betaki.
pour les betaki et c'est repsenga qui va transfert qui passe va tambola qui makolo banda pa koko remiti na kifuta la distance vraiment la oui distance banda biela les cafés à des quartiers na kati maman pas comment qui na bien bengi nga pe faire ba 18 papa en tout cas ça va yebisa ya na yo ya kotiki na ba savon na sucre na bien en tout cas maman ça va pas kotala yo comme mardi le 6 mardi le 6 ba bengi nga vers 9h que maman va mounier température est changée nga pourquoi wana ye le 5 le 6 asali rechit le 5 abandi rechit voilà abandi rechit non rechit pardon on va comme ici bien tenga na bengi gafa bengi ngapsi bokende l'hôpital ba besko zani donc vers ba 15 sur ba bengi nga otomoni akache mama kila akache kila bomoni na selle na sali vraiment baba otomoni ma déjà ba sanga non ça va bo le samba l'hôpital napinaki na niveau mosala moyen nasala autrement ya koyambala mosala bazalaki eza te kana nayebi kaka non baki l'hôpital donc ngai mpe na mosala le mercredi nango oncle ntango babengi yo bayebisi yo telefone ekwei voilà telefone ekwei après eleki ndeni oui ntango telefone ekwei ngai navandi na ntongo wana mercredi nabi pourquoi comme ça eza place moko ya moke donc place ekweyaki wana telefone okobeba te na ebebi mais display epanzani ngabi oyo aya sini ya mabe nalongoli basimi natie mopanzi e journée wana ezalaki susu na connexion te moye babenga ngai ya te bapesa ngai formation ya mare ndenge nini mardi elekeli ye abandinga kobondela nzambe nzambe apesa kimia abondelaka nzambe na bi seigneur par rapport ya message nazwaki ya mama nzambe ebikisa kota azali pesa ye kimia na butu wana ya mercredi nalali namoni vision ya pauvre père père akufa déjà car depuis 2014 namoni ye nabi pourquoi namoni père natonga jeudi nalamuki nasambeli nabi nzambe yo nde ezala liboso makambo nayebi ke mare azobela mebikisa ye eye kokoma parti ya ba 14 namoni neve na nga moko alandi ngai neve na ngai edi aye na niveau mosala koyebisanga ke non oncle ezalaka makasi nde toloba boye grand-mère grande mère se akufi ya solo wana ok non koko aza ya kokufa vraiment nakoka su kosaleka moto na telemi eza nazalaki na telemi na biseni asimba ngai pesanga makasi alors nazalaki pena abati talaka na esika mosala mana sala autrement eza te nabi nzambe pesanga makasi pour ke nayeba ko surmonter tapi oyo alors nake koinforme patron na ngai nayebisi ye non patron nde toza boye mama na ngai akufi donc baye koyebisa nga parce que telefone na ngai ebebaki depuis lobi alors patron apesangaka mes condoléances ezala makasi nde nayeki kosala effort wana kozonga na ndako mpo nayeba oui nayeba batie na morgue et qu'est-ce qui s'était passé alors nde koya na nga na ndako nazwi pe information nde baoncle bango bazalaki déjà wana sur le terrain bayebisi nga ndenge nini elekaki batie mama na baoncle do bayaya mama na baleki ya mama oui bayaya na ye baleki na ye bayebi ke no totie corps na morgue depuis jeudi na ntongo alors tokovanda samedi e ngai nakendaki kuna na ndako place mare wana ovanda nalali na libota na ntongo wana samedi tokiti kuna pa oncle bino foto bana kolala awa wana oncle Rémi na chaise familiale na bisala 19 esika bango nyonso bautaka mboka bayaki kovanda vraiment ntango bayaka na Kisasa bavandaka epa na ye ye nde chef de famille c'est ça alors c'est un peu ça nde tobandaki kovanda wana kopase babutu wana mpona kozela ti corps ekobima nde ka ezalaka donc c'est un peu ça vraiment merci ezalaki explication ya moko ya bana ya cher regretté Célestine Ndundu voilà apesi explication ndenge nini mama Sele koko Sele tata mwasi Sele mama Kulutu Sele abungisaki molimo na ye voilà l'explication est claire vous avez aussi les images vous avez vu les images avant l'explication
ba image nano yaki explication nango yangwana et tomoni bato ebele na salle, tomoni bato ebele na morgue, toyebi te azalaki star to azalaki nini, tomoni na ba image, tomoni na bilili bato ebele tokoyeba na noko Remi azali invité na biso ayebisa biso bato ebele wana bazalaki relation ya nini, ezaka ke evandeli malamu na quartier ou bien nini kaka elekaki ou bien bande kosala activité nini oyo esangisaki bato ebele bongo na basale na babisika. Voilà, vous la parole. Merci vraiment. Pour la maman nangai azalaki vraiment très bien. Moto azanga ne mabete parce que moto aza parfait za kanzambe. Amen. Alors maman vraiment kobanda boti biso ti to ko mikolo boye na bise même na salle na baki onga na simbi pa na maman nangai za biloko misato. Maman azalaki d'abord azalaki bolingo na moto nyonso. Maman azalaki na bolingo na moto nyonso. Maman alingaki vie ya prière. Donc azalaki mwasi ya mabondeli tout le temps ko bondela na journée, ko bondela na butu, ayoka famille boye prière boye prière ko salela nzambe. Ayoka misato maman azalaki ko kaba. Ayebaki te ke non ne ba bombaka eloko ye moko ale yango te. Akoza eloko boye ako partager na baninga na quartier na libota amona te moninga kelela. Ako partager. Et ce qui a fait que to mona ki retour yango na salle, to mona ki retour yango na morgue bato bazalaki voilà, bato yaki a combler donc pona kwa kolela ye, ko rendre ye ba dernier hommage. Donc c'est un peu ça. Merci toyoki nini salaki ya bato ebele ya bato. Voilà. Bato clôturer, bato wana pe bazo mériter bao bataki loboko bataki nini bataki sanga wana bakozala ya invité na biso ondi ke bozaki na yango akoremercier la parole. Vraiment na pseke ya mama na ngai, matanga mama na ngai ndenge uti olekela nakozala ingrat te eliboso nazopesa nzambe merci oyo azali mokeli na nyonso ye oyo apermetaki ke mama azongisa molimo epa na ye napesi ye merci na likambo koloba te c'est parce que apesaki azwi et nazopesa su merci ya liboso na pasteur nanga Mainda vraiment na ba effort na ye asalaki par rapport na biso ba consolation na ye kolendisa biso atikaki biso te et nazopesa susu merci nanga lisusu na famille ya mama oyo mama botameli famille ya Mbamba Kalunga Mobimba kotala bandeko na ye kotala basi na bango babokilo kotala bana na bango voilà bana na bango en général en tout cas namoni o basali vraiment nzamba lola apambola bango babimisaki financièrement na bango misolo na bango et présence na bango kolala libanda nzamba apambola abosani pete nzamba kanisela so basantu et église na biso ya CKD tomona monaki mobilisation na bango na salle et na bosani surtout église na biso ya Mosengo kuna esika tokendea kobanda selile na biso ya Mosengo wana mama azalaki na bomoi elelo naza sukuna te nazopesa su nzambe merci bandeko na ngai ya Luidi esika pe nazokamba actuellement esika nazali et nzamba pambola bino nyonso bana Luidi namonaki présence na bino na salle boyembi pona koya ko rendre dernier hommage na mama ya botingai et napesi su nzambe merci napesi su colonel o tozaka na epene wana ayaki wana pona ko rendre hommage na mama na ngai namonaki pe susu papa Nzeza capitaine Nzeza oyo azali mobali ya maleki na ngalandu nzamba pambola ya utaki mosika yaki pona ko rendre ba dernier hommage na oseki ya mama vraiment baza ebele nakokotanga bango te vraiment oyo anga ba cousin ba cousine nzambe akanisela bino nyonso na befort bosalaki na présence pe na misolo na bino vraiment c'est un peu ça merci. Komoni na ba image nazokanisa ya miso eza par rapport ya respect pe bolamu na ye
anaye kala suka auto zala za wana na zana atikala ko benga ngate ke voilà je disais na bia bilili bo ko mona gloire azolela ndenge et moi azalaki cher pour na respect na ye loyauté na ye ngane to bunga na kala nanu kutunga nde pandi nenda ko moko ayaki ka frère na ye za ojita to vande sika moko na abangabi na agwa malgré mon âge agwa et andoni mate na kala choqué tenga na koli ba parana na avait compris cela alors il a été plutôt à choquer na moins de choc pour dans cadre ngai to zalani kaka moi je me dis tellement ma casse de 3 abandaki azaki photocopie ya mama ni azaki koko pemba o abote bazaki mama ya kokoka kongana koko ya ba mama na biso bazaki kuma kilo kwa biso 3 à l'époque tant kuma kilo ya ambiance moko ezaki ya makasi voilà des souvenirs et tout là qui m'en et ça là qui passe, je présente mes sœurs condoléances à la famille de Bamba Kaluma. Je présente mes condoléances à et mes oncles. Voilà, mon oncle Nangani tout, nos Antoine, nos Kovitanganga, nous sécurité ezala qui wana bakodo na biso famille dans notre jeunesse équipe news tout le monde je vous remercie na zonsi na loba epai ya noko na biso aloba biloba ya suka à vous la parole. Merci nako kozanga te ko ba demo pona mama na ngai vraiment mama oyo sali emonani tika molimo na epe mana kimia e nako bosana te ndenge surnomaki ngai ya mo etango nyonso kombo wane kozonga na motema na ngai soki toza tozali eza mpona yo vraiment que ton âme réponse en paix tokomonana parce que nalobaki na bekri nalobaki ke liwa eza mpona biso bana na nzambe eza gain parce que o biso tozwi d'abord Christ tozwi kati na biso yango ezopesa biso bomoi lobi mama azalaki na Yesu e nayebi ke ake kopema tokomonana tika nzamba zolokumu nakoki kozanga pete kopesa de mots ya libota oyo toza nango libota na ngai grand frère Antoine Mapemba Matsamba Kamuka Maorneli Kokolandu ma bolingo mama tiki biso na Yesu tosimbana na bolingo e libota Mbamba Kalunga bosimba oyo tantini koko atikeli bino bolingo elo mosu eza te e mpona kosukisa wana soki na bosani yango nakoki kozanga te ko remercier ma femme chérie madame Falon Molimo madame Ngobila Falon Zamba pambola yo na beffort au fournir pona biso et je crois que maman azalaki très chère pona yo ainsi que mes enfants et Dieu soit loué. Merci. Vraiment c'était ça, il s'appelle Rémi Tembele, voilà, le fils de papa ici pour
Papa préfet Talaba Wete. Si mambo te complexe scolaire, Kassongo Martin. Papa qui fait. Papa qui la santé de santé, Martin Kassongo. Ngayi maman Kembo. Simba sa de fête pour la malheur. Elisa Mwinde. Epelisa Mwinde. Takiko kakazole le tombeko. Etuta kasongo kazole le tombeko. Belisa Mwinde. Belisa Mwinde. Yamundele kazole le tombeko. Takasongo kazole le tombeko. Abetuku bwadi tuzola tombeko. Belisa Mwinde. Takasongo kazole le tombeko. Etuta kiko kakazole le tombeko. Belisa Mwinde. Belisa Mwinde. Yamundele kazole le tombeko. Takasongo kazole le tombeko. Abetuku bwadi tuzola tombeko. Belisa Mwinde. Belisa Mwinde. Yamundele kazole le tombeko. Etu ya kifinzi kazola tombeko. Belisa Mwinde. Belisa Mwinde. Yamundele kazole le tombeko. Takasongo kazole le tombeko. Abetuku bwadi tuzola tombeko. Ekwika Mwinde. Tata Masangu. Ekwika Mwinde. Tata Zambi kazole le tombeko. Aya mwana lumbu kazole le tombeko. Betuta kikoka kazole le tombeko. Belisa Mwinde. Belisa Mwinde. Yamundele kazole le tombeko. Takasongo kazole le tombeko. Abetuku bwadi tuzola tombeko. Lukwika Mwinde. Papa Alphonse Nakwari wabima. Belisa Mwinde. Abetuki tata tuzola tombeko. Matusilwa. Abetuki sandu tuzola tombeko yaya. Abetuku kimfula tuzola tombeko yaya. Belisa Mwinde.
ebwitsaka pipi ya nlongo kulumuka wiseyinga satana bakwengisi bakote mumasa betu ya mudeleka bule mwinzekata lilemba President Wali mwana sanga mamba Amer Fani Waxe na ipeni reference Kingu Sikabebi Valera Skole Ba mama Olugi wile ba mama ba mama Olugi wile ba tata Olugi wile ba tata ba tata Olugi wile Otuzola taka songu mwana kanda Otuzola taka songu mwana kanda Mwana Kimbuba Taka songu tala zigile kimambo magimbuta Taka songu tala zigile kimambo magimbuta Batata Olugi wile batata batata Olugi wile ba mama Olugi wile ba mama Olugi wile Otuzola taka songu mwana kanda Otuzola taka songu mwana kanda Taka songu tala zigile kimambo magimbuta Taka songu tala zigile kimambo magimbuta Kuna kifule lulendwe kuna kifule lukiwile Yebendu munu kuna kifule lukiwile Maître Félix Sister Yemunataka songu tata nsani Etaki koke totoma simambo di tata bweti Yezila kifule yipuli bunu tata luzingu Emunutaki koke tata kineni tata luzingwe Emunutaka songu toma natamboti Tata yori la kuna kifule Yemunu mwana lumbu toma simamboti mboti tata Yemunu fumuki mbeza toma simamboti mboti tata Yemunu taka songu tata nsanimbo Prof Jeremy Yemunu mabwezi maku tata ugana mau tata Yemunu luzolo lwagulu mboti mboti tate Yemunu fuili luzolo lukusadisange kangu tata Taka songu tata kineni Aka songu kalutse ibo tata kwa gede ya luzingwe tata À la référence des bois Okay. Voilà la famille. Je vais pour rendre le dernier hommage. Na Koko Célestine Ndundu Tsamba, voilà. Awa toza na mort ya Kimbangiste na commune ya Njili Kimbanzeke, voilà. Na cheval wana. Et awa toza na famille mobimba, toza libanda tozozela babimisa corps et corps ebima toke kovanda moke na salle na dokolo. Et puis corps ekokende mboka ntselu bisika owapi abotamaki bisika owapi baparents na yepe bazali soki bo remarquer bo mona hôpital Kimbangiste morgue ya Kimbangiste ya mwana chef aidé biso na benser, voilà morgue ya Kimbangiste ya mwana tourner et vraiment ba suite fait ba détail pour na bande ko na biso baza libanda bozonka na chaîne na biso ya YouTube. Mukadi mukadi wabandela mwadi ba Toza na problème pour côté.
papa tomoni bino awa Amani